Alors, alongo li bino nyonso kuna. Lelo azo créer moi problème na Sami badi banga puisque Sami alobi li kamomoko eza na nzela. Abali o créer ba problème, ba voiture na ye nyonso mituka esike ezali eza encerclé na la police. Bomoni makamazo sala, eza mboka na biso. Bozo wela nini? Bozo kufila nini? Na pesa kabino kaka exemple moko élection na leader de leader Papa Tshisekedi. A gagnaki mosika na Kanambe. Est-ce qu'a renyaki même Félix Papa pour na nini bozo de ma élection? Asalaki na batwana te. Asaki premier ministre ya occupation. Mais tango ba boycotter candidature na ye ba boyi yango aleki alobini ni ke non il faut ba kende na kotalisa ba makila ke non Aden basala Aden batala ke non mutu mususu ayaka soki aye mikolo yo azoso ba identité père mususu lelo na landi azolo ba o Olivier Kamitatu tatana zaka mwindu ndeni abima pembe. Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3xW CongoFrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Boza et belé la monde entier botalaka émission na bino oyo abino Yannick Wenge mona o atona na kibonzambe na dana sengo e amba pona bino ba combattant ba résistant ba congolais oyo ba vana na foot 6 na souci ya kopesa bino ba information makambo belé oyo le kaka na mboka na bino Congo. Merci beaucoup vraiment de vous avoir toujours branché puis boire connecté pour avoir information net peu clair na CongoFrance.com na za nation ngamba pour na bino mama Bena na papa Coucou baza ba cadre énorme ensemble pour une nouvelle république na mboka oyo afo d'ici tous arana bango ne ba bunda pona mboka na bango vraiment to beta masolo belé to beta masolo ya ndenge ba longoli ba candidature ya batu na seni vraiment o sali passe za actualité la micho ezo tambola yango to beta masolo na bango ba 4 ya énorme. Mama Bena, bonjour, bonne santé. Oui, bonjour, journaliste Nabiso Nakata Jobek, Yannick. Santé zanango mwa malamu mitema kaka passe tala kaka mboka tala kaka. Merci beaucoup, Papa Coucou. Santé zapena très bien de moneli, mais yobika kamboka tango za malade, biso tout peut za malade, mais toujours continuer kaka toujours na musala oyo mboka na biso Congo ebengisa biso na bino bayanik pour na to pesa peuple na biso ba information to mobiliser bango pe ko conscientiser bango pour na mboka na biso to zo conscience ya kotelema. Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs. Comprenez que la santé est kitoko nangolu ya nzambe membo na biso nde eza vraiment mama Bena to beta li solo ya ba candidature ya ba candidat o balongoli na seni o epesi pasi ndeti ya Jean-Pierre Bemba ba banda ko zape ba prétendant que no akozala wana temple sur le système ba Sami Badibanga ba tebele balongoli ba candidature na bango na bité mama esa ko ndeni. Oui, balongoli ba candidature na bango ndenge utukoloba vraiment bazui réponse puisque to conscientiser bango to loba bane na bane balingi ko yokate mais lelo bazui réponse mais tozo continuer to kotikate tozo continuer ko conscientiser bango Yannick ngana ye na ndako na yo na sa lokola ndako ekomi yanga yo mokolo ndako ekomi lokola mwana na ngai ya mosala ata to lobi ke bavanisa biso esika moko nga naza mokonza ndako oyo basala tu nana kokoma mokonza ndako oyo to longola wo wana est-ce que nga na koninga nga déjà na pikla wana non toza na bolingo te biso ba congolais pe toza na mawate ya liboso na pesi nanu ba congolais nyonso mbote mama na bino Bena apesi bino mbote partout bozali ba diaspora ba mbote na bino yango yo mbote mingi vraiment na ba résistant na pesi bino mbote mama Bena bino na kati ensemble pour une nouvelle république énorme en sigle biso toza kolinga te bakende na élection tolobaki yango pe tolobaka pe tozo continuer koloba mboka wana tokoko kende jamais na élection le contraire il faut tokende na transition sans Kanambe transition sans Kanambe d'ailleurs biso na kati ya ensemble pour une nouvelle république makama ba gouvernement na bango wana toyebaka ngo te tokotaka te ba fond mandat na ye wana esi là depuis 2016 mais toyebi te azoluka nini alors il fallait biso nyonso ba congolais to sangana tozala ensemble to loba liloba moko pas question des élections
dans un pays qui est occupé. Pas question de dialogue. Tozo kende na transition. Biso nyonso ba congolais soto yokani toboyi. Tala mayela sali. Alongoli ba candidature ba ya ba congolais nyonso surtout ba baza un peu populaire. Sorry. Alongoli ba candidature na bango. Nyonso wana zo sala pona nini. Vraiment bopoza bozo comprendre moto wana te. Ba décision wana bino bozui. Avant to sala ba élection. Tiominda ndongala ba Frank Diongo bande kuna biso nyonso baza kuna ba politicien wana ba wumeli kuna ba innocent baza na kata prison il faut nano ba bima bosali yango bien. Pourquoi bozo lo bateke toko kende na ba élection te na occupant. Pourquoi phrase wana ezo gêner bino po boloba. Vraiment tozo senga peuple congolais ba diaspora nyonso ba résistant partout bozali to yebisa bande kuna biso na Congo. Pas question des élections. L'élection exacte, pas question. Tozo kende biso nyos na transition. Tozala bo moko. To lobali loba moko. Tozala na bo lingwa mboka na biso. Soki biso nyonso to yokani na kati ensemble lisanga ba congolais po na Congo ya lobi. To lobaka loba moko. L'élection ya nini? Kana maza wana eska lingi akende. Mais akotika ko linga kende te bande ko na ngai. Akolinga kende te. Akolinga te alors alongoli bino nyonso kuna lelo azo créer moi problème na Sami badi banga puisque Sami alobi likambo moko eza na nzela abali ko créer ba problème ba voiture na ye nyonso mituka esika ezali eza encerclé na la police bomoni makambo azo sala eza mboka na biso bozo wela nini bozo kufila nini na pesa kabino kaka exemple moko élection na leader de leader Papa Tshisekedi a gagné ki mosika na Kanambe est-ce que renyaki même Félix Papa pour na nini bozo ndima ba élection. Est-ce que na Papa Tshisekedi grand politicien? Est-ce que Arenyaki, Aganyaki, est-ce que Arenyaki? Pourquoi bolingo koyoke la batute? To tika makambo na élection na ba machine na bino ezali triquer, violer tout na kati. Bo tika biloko wana. To focaliser biso esika moko. To luba kaka luba moko. Pas d'élection au Congo. Jusqu'à ce que Kanambe tozo pikola akende libanda. Yeah. Voilà. Parce que réaction à nini par rapport à Marambo question na tout ni mabela. Bon, Yannick, ndekonanga merci pour la question. Il y a élection. Omoni ngana lobaki peto lobaka que ba opposant balingande bazamite mamabe balingande ko kapeplété et puis kokende élection na pouvoir wana ya occupation ezali ko nier occupation na Congo. On se comprend. Kokende élection na batuana ezali ko nier ba fausse commune oyo bakufa na Congo. On se comprend. Kokende élection ezali konie sous tutelle ya Monesco oyo atia Congo. On se comprend na kati ya occupation. On se comprend mon frère. Alors, donc yango tozo senga na ba opposant. Bon comprendre que mboka ezalaka occupé. Toboyi na biso te nzela na bino bolobi ya élection. Oui. Mais élection boko kendango na banani. Bato tozo kenda bango ba élection, bango de babomi batu na kamui na sampu. Bato toko kenda bango ba élection, bango de bazako massacrer batu na est. Bato toko kenda bango na élection, bazali ba Rwandais obino moko bokomi koyoka ba nationalité et komi ko bima. To yoki ndeko Sami Badibanga. Asala ki na batu wana. Asaki premier ministre ya occupation. Mais tango ba boycotté candidature na ye ba boyi yango aleki alobini ni ke non il faut ba kende na kotalisa ba makila ke non Aden basala Aden batala ke non mutu mususu ayaka soki aye mikolo yo azoso ba identité père mususu lelo na landi asolo ba Olivier Kamitatu tatana zaka mwindu ndeni abima pembe osomona donc ezali buzoba na bino ba congolais lelo ba Rwandais bakomi kosakana na biso ba Rwandais basakani na biso ba Rwandais bakomi koluka ba mema biso na ba élection yanko na machine ya voler o colonel nanga et congolais ayebi bien que non ba machine wana eza triqué que atabokei na Jésus-Christ nde Valentin Mubaka lobaki boye bakaka que non machine wana ekobimisa Shadari ou bien Vital Kamerhe. Comment ba opposant ngana mitunaka comment ba opposant lokwa muto kwa ndeko nanga Félix Tshisekedi tisiko ya comprenaka te que non Vital Kamerhe c'est un snake asanyoka. Pourquoi pas comprendre que non
Kamere azali nyoka na kati opposition mais bakanga makana ekaka rôle nini oyo Kamere ajouaka oyo Félix Tshisekedi tout le temps azalaka na Kamere tout le temps azalaka na Kamere caméra de surveillance yango wana toloba donc yende mutu azoya kozwa nyonso akopesa ngo Kanambe parce que Kamere mutu asalela biso livre pourquoi j'ai choisi Kabila. Vous comprenez? Kamera yebi pourquoi choisissaki Kabila. Ti lelo pa yebi sabisote mais akoma na opposant na opposition. Lelo olenganko yewana. Akoma lukazongela opposition. Osomona. Pour ni ba moni koma ba ke ba fukameli tente wana Kanambe. Lelo ba moni ke non makambe komo o changer balingi basonga sous na opposition. Yango moni to ko yebisa bino ba opposant. To kosala na biso élection. Mais botiana nos machines oyo ezake non ya transition sa Kanambe. Transition sa Kanambe après wana 3 à 4 ans tokoyeba ko organiser vraie élection soki yo Tshisekedi ko gagner yo muto ko gagner. Mais biso toyebisi bino ke non ndala wandala tokolanda bino ti na transition parce que biso tozana bino Yannick. Mais tokende na bango transition tout ça la transition toyeba nana ko diriger Congo mais na élection oyo bazo sala papa la ngai élection d'avance ko salate osa pas élection e ko salate peuple congolais bo fungola kaka misu élection e salate Jean-Pierre Bemba yewana lelo Eva Bazaiba akomi ko yebisa biso ke non soki nzambe osa comprendre azali soki nzambe aza komona mais mama na ngai Eva Bazaiba tangu to bendi bino matoi jour yo lobi boko kende élection na machine wana mais biso to leki na ba vidéo to bendi bino matoi to bi ke no mama Eva Bazaiba botika lelo Bemba tala koma ba humilier Bemba oso comment Bemba kei akeki sasa plein akei na Gemena plein mais lelo otali tangu bake na cour constitutionnelle otali combien de personnes babimi. Moi moukia pourquoi ville wana mobimbe bima kité batutu ba comprendre que Bemba Tintin aventurier osa comprendre boko limbisa pona mo wana pona nini na lobi bongo Bemba atikali ko sala ta discours moko te na peuple o ayaki na libanda atelemi na bureau na ye aopesa ka peuple mbote atikali ko lobata iote na nenga kei na nenga zongi mais lelo tala aye ko bebisa crédibilité na ye mutu lokola Kanambe ake nolobake no Bemba ko postulete na mboka na ye moko Congo. Et ça sonne. Merci beaucoup, chers mes fidèles téléspectateurs. Comprenez vraiment, comprenez. Merci beaucoup na base tout botal rabiso, babi maman Adèle Yombo na association na ye aliaka na bana bandundu, bana bitike, bana babwakama, bana bakizengo ba otanga so mais maman Adèle Yombo aliaka na bango sani moko chaque samedi na Fortinet Subwa. Maman Bena, oza maman, to tolanda image ya maman ya mwasi ya Kabila maman Olive Lembelobi bino nyonso ba diaspora o bobima Congo ibango ba bengana binote mobali na ye abengana mutute ba maman boya awa bokoma ko finga ye ya bengana mutute comme oza maman réaction zani mwana mwasi wana lobaki ndenge wana ambo vraiment esa pasi na mawa puisque mwasi na kati ya ndako na libala ozali première conseillère ya mobali na yo ozali première conseillère ya mobali na yo ye Olive Lembe tango ye na libala na tango bake kotoka ye sika azalaki ba ye kopesa ye kuna na libala ya kopesa ba diaspora bazaki toujours na extérieur ba congolais belé bazana na extérieur ya mboka pona nini akoki koloba phrase wana olia boma moto en tant que mwasi ya soi-disant Kanambe moteki poisson na Dar es Salaam o yaki na babota so na kati mboka na biso bo mwana kango na ba YouTube ndenga batiaka ba photo na yeti ndenga yaki o ya bomela biso musée koma akende koloba eloko ndenge wana olia lela nzamba yoka ye mawa na maladi wana batia ye na nzoto nzamba yoka ye mawa azopelisa lisusu moto après akusala meya culpa ake kufukama kuna na Saint-Pierre na Vatican akende kopesa bisangala ba or banini kuna ya kanisi yango na nzamba kolimbisa ye ngai na koki na niveau na nga na koki ko comparer ngai na mwana mwasi wana te
Olive Lembe azali assassin, aboma batu pe ebele, aboma pe basi ebele. Ayebi vérité ko yebanaka un jour ko bimaka na poisa. Tala kende hôpital ba traité yo monoko na yo nde kanga. Ozane loko ko lobate na ba diaspora, même na ba résistant partout bazali. Toza ba congolais to kotika la ba congolais za mboka na biso, tozo bundela mboka na biso tina dernière énergie, pe tozo récupérer yango. Nyangala kata mobile na yo wana. Akotika na kati ya mboka wana te. Ba congolais to komi ko yokana na kati ensemble pour une nouvelle république. Puisque ceux qui tozali ensemble et longa mbala moko. Ebele ba banduko ya déjà. To banduko loba li loba moko. Kanambe doit quitter notre pays d'office na système na yenyons. Y compris yo pe soko kosonga na Zimbabwe, soko kosonga wapi dehors na mboka na biso. Tozo boto na mboka wana. Akorenyete pe élection et kozalate peuple congolais. Bana Kishasa, bana Changu, bana Moamba, bana Funa, bana Lukunga, bana Bakongo, bana Équateur, bana les deux Kasai, les deux Nord et Sud Kivu, bana Kisangani, bana Katanga, bana Bandundu, bana Kishasa na zone Niata sete lisusu. To fongola miso. Tala ndenge balongoli ba papa wana bopoza na kati ya mboka to lobaka na bango to kende na élection te na Kanambe. To luka to bimisa Kanambe Rwanda wana na batura bango nyos batika mboka na biso. Tango to kotika la biso moko papa Musengo a conduire biso na transition. Mais bayoka kite tala ndenge balongoli babemba nyos balongoli bango na babadi banga wana tout balongoli bango. Alors il faut to sala nini ensemble. Tozala bomoko boya tozala bomoko na kati ensemble pour une nouvelle république to telema avec beaucoup d'énergie pour to bimisaka nambi fo akende to tikala biso moko to kenda transition boya be élection peuple congolais be élection ezalité boyango. Merci beaucoup, comprenez vraiment, c'était là maman Bena Abeti Masolo toujours pour Namboka naye et Zahara Bongo. Mais les propos de cette émission, ça n'engage que son auteur, tout est solo. Papa Coucou, mingi le bargano, tokoki kokende élection te na Kabila. Mais tout le monde wana mingi, ntwada ko bon place au Bozalaka, papa Ngwanda ndemte bimise loko wana tokoki non, tokoki ko sala élection te na Kabila. To ebité anda ko bon pourquoi lelo ni na simana. Mais bino be boyamba moko bobo aka élection na Kabila. Pourquoi bobo aka élection na Kabila wana? Stratégie ni bwana tokoki na minduki poto longola Kabila to stratégie ni to sala pour longola Kabila. Merci pour nous tuninga lisolo makambo ya papa Ngwanda ya liboso na koloba batu mususu ba mona ka mususu ngana loba makambo papa Ngwanda mususu na loba me na ngambo ya papa Ngwanda sali musala mingi papa Ngwanda sali musala mingi place azana opese mbote lelo na pese mbote passé na ndimi musalo ya sala okopo mais problème omoni oyo ngana telema ezaka kakeno père abimisa successeur te a préparé ba successeur te oyo ba kotelema na bitumbo yo akangisa bana te ozo comprendre ye ayaki na boule que non ye kaka ok non il fallait fongola ya batu musu porte ba kota résistance de le trouble oyo na ba opposant o ezate ku mama Bena to bete liso elika pen awa azaki na 300 km na Kinshasa soki 3000 km mais na minute pas bakangi mama pa isa ba G to zaki ni. Non, vraiment, peuple congolais, ce que vous voyez quelque part, ndeko na bino azo lobela que toko kende na élection te, élection wana ekozala te. Oye baki azande ko na bino azape congolais. Alobaki très bien, élection wana ekozala te. Faut kende na transition. Azande ko na bino congolais. Ata zo lobandenge wana kanambe musala na ekaka kokanga bato. Si réellement ndenge tozoka ke akangi ye mais to telema il faut que namba libérer ye to telema biso nyonso ba congolais ndeko wana a lobby discours na ye pas question d'élection faut to kende na transition c'est un congolais aza moto wana pe abundeli pe mingi pona mboka marqué batu mingi ba yebi ete en tout cas to senga penza avec beaucoup d'énergie faut ba libérer papa wana aza pe mobundeli ya mboka na biso mama Congo tango koyoka quelque part ndeko azoganga pona mboka Congo ndeko azoloba presque phrase moko o biso pe tozoloba photo ndima ye yango biso na kati ensemble pour une nouvelle république tolobaka tout congolais est égaux oyo Yannick oyo kuko biso nyo tozali anga mama bena na kosala boyete biso nyo tozaba congolais tozala na bolingo
to libérer mboka peuple congolais nazo bondela bino mingi nga mama na bino vraiment nazo bondela bino mingi tozala bomoko Félix kokena ba élection te balongoli candidature ya Bemba ya Same Badibanga ya Mozitu balongoli ba grab ba wana nyos balongoli bango papa oyo ya biso Tshisekedi ya ganyaki yo nde moto koleka wana na ba élection oyo ozotia tembe ke yo soko ke na ba élection oyo yo moto kobima président makolaka nambe za na Congo mwana tika peuple congolais totelema to boya ba élection to loba liloba moko kanambe fa kende babima na mboka na biso to kenda biso na transition to banda ko bonga malembe batu boni bakufi il faut to sala matanga na Congo ya ba millions de morts paso bino boso mona ngote tala na wuto ko kufela noko nanga dimanche akende ki église abimi église na 11h moi makasa yena makoloti akome na ndako ka kuna na Congo na province akende ki congé na province na Kikwiti akeko pesa mbote quelque part kuna ke nazo zonga le 2 septembre akome na ndako ba servir ya ale amelima alobi na ke ko me reposer moi eleki makasi après 3 minutes abengi mba boya ko pesa ngama ya komela ba pesi mai asisi komela mai mbala moko akufi il faut bazongisa yena mboka batamboka balobi il faut aya kotoyo aza mokambi monene na kati église kotoyo aza directeur école primaire kotoyo wapi nzela bandeko nanga bino bozokangama na kanambe bao bayebi Kikwiti balongole na Kikwiti na kati ya mutuka le même dimanche wana ti baye kotelema kote ya collectivité musango mwanzela moke ezali wana po ke na mboka kote ya monsieur Lumbi bao baza na masimanimba balongwe na mutuka baye kokuta na wana bao baza na Kishasa bazwi ba bis baye kokuta na wana 15 garçons na kati ya mboka baye nzela ya zamba baye kokuta na bango nyonso wana babongisi tipoi ponzele za malamu te ata moto ekoko kota te babongisi tipoi batie Bemba kabaka tata mokolo ndenge wana mulai ya mbinga batie tipoi bazokende na ye 22h bakende koma na mboka bato baza kolanda na makolo 0h bake koma na mboka na mouvement wana nyonso moto abebi bakundi kaka lendi kanamba salini banzela wana nyonso ezalaki malamu lelo banzela nyonso wana ekufa bino bozo soutenir kanamba ya solo wana okokende na ba élection te soki biso ba mama bato botaki bino boyokela biso botalaka musika botala awa te pe bobosanaka nyonso kanamba sala te pe azo ko continuer ko nyokola biso bandeko boni bakufi boni balimwa to mona bango te boni bakufi ba force commune eza combien bandeko nanga tokosuka wapi botika makambo ya élection boya to sanga na biso nyonso na kati ensemble pour une nouvelle république to loba kaka moko butu moi kaka loba moko partout tozo kende kaka loba moko tozo récupérer mboka wana. Merci beaucoup maman Bina, vous comprenez maman Bina ote ko za matanga tala no situation ti bakundi mutu briske bako chata na morgue et nous arno kuna nzela malungeza te ti bakundi mutu bongo papa kuku na habité mo vers la fin de cette émission on a habité message ezali na bato tout au bout la biso tout au total la biso mon ati mon message ezaka kamoko peuple congolais biso bato eno bato toza na simanda la wandala tozo landela makambu tout en loupe donc tolobaki biso tozo soutenir élection wana te mais tozo soutenir tokende na transition pour na tobongisa makambu oyo tokosala ya bien élection ezala ya bien na transparence oyo kino tokovoter président oyo akozala congolais akotambwisa Congo wana biso tout tokozala na terrain tokoyeba ndeni tobongisa masolo wana mais eloko biso tosenga peuple bozala vigilant machine wana ya voler ata batie Jésus-Christ yebaka keno akoganye nete pona nini machine wana déjà ezali mémorisé na moto déjà akoganye donc yango biso tolobi toluka tokutana biso na biso bandeko langa ba congolais cette fois-ci totikana nu makambu ya kofingana totikana nu makambu ya kofinga batu na ba internet na ba réseaux sociaux toluka moyen que non toluka kokutana kosolola ndenge nini faut tobengana ba Rwandais
ou bien ba occupant na mboka na biso. Bino ba leader ya ba opinion, bino ba leader ya opposition. Bemba deja ye wana ba boyi candidature na ye. Mozito Kizenga boliaki na Kabila. Mais lelo ba boyi candidature na bino. Donc ba mutu wana zo laksa bino ke non yende nga za wana azandoki pona oliana il faut za la fourchette à moulai. Alors soki oza na fourchette à mokuse donc yeba ke non okosambwa. Yango tolobi biso bana énorme tokozela bino na transition sa kanambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Bena, mon vers la fin message zani na batutu au batutu la biso na. Il y a peuple congolais partout bozali ba diaspora ba résistant totalement. Totalement, il faut que na transition. Toboya be élection, toboya be élection. Nga penza nazo loba toboya ngo. Tozala bolingo. Nazo senga nazo loba na ba oyo, ba taka ba commentaire na kata YouTube. Avant tu as commenté raisonner. Tozo bunda pona mboka, mboka wana eza ya yo, eza ya ye kuna, eza ya biso nyonso. Tozo bunda pona mboka me botika kufinga kape eza malamu te. Botika kufinga puisque mopanga nzambe ekotelemaka liboso ba oyo bazo continuer kufinga bato. Tozala na bolingo. Nzambe atikela biso eloko moko bolingo. Bolingo wana soki tosangisi tosangani tozo récupérer mboka. Nazo senga na ba opposa na kati ya mboka na biso. Ba Martin Fayulu, ba Olenga Nkoy, bango nyonso, ba Adolphe Muzitu, bango nyonso, nazo senga na Félix Tshisekedi, na Jean-Pierre Bemba, nazo senga vraiment tozala bomoko pas question des élections na mboka na biso. Be élection na mboka na biso toboyi na biso be élection na kanambe. Mboka za occupé to ko sala be élection na kanambe te. Kanambe faut akende, to sereye faut abima na mboka na biso. Peuple congolais. Bon fongola miso, peuple congolais. Vraiment eloko tolobaka, eloko nini basala bino. Eloko nini basala bino. Toza ebele na kati ya mboka wana. Totelema toboya na biso. Na mboka na biso toboyi. Papa Titi aganyaki. Mutu wana muyibi wana arenye kaka. Bemba aganyaki. Muyibi wana abeti macha likolo. Toboyi be election na muyibi wana. Muyibi wana ifa bima. Ifa kende. Peuple congolais, tous à la vigilance. Merci beaucoup. Chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3xW CongoFrance.com, merci beaucoup. Il y a vraiment un instant pour la bino, maman, benana, papa, coucou, vraiment balobi pour la mboka na bango, balobi élection et kokende te na Kabila. Hasta Jésus-Christ a écouté à postuler à Bilekate. Pour machine wana voter, ils ont déjà triqué na émission Abisso. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à le boss José Di Pumba na bandeko nyonso bo finga kana ba commentaire. Pourquoi pas nous Rwanda fingi. Yoka Congolais finga, c'est que Congolais moko vous avez misu ya rolala na biso za rolota pongi, vous avez rolota bo continuer vraiment bien. Oh ba continuer ko féliciter, bo continuer bo continuer finga. Bon, continuez toujours au final. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à le président G. Senghor, président de tous les jeunes Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup à tout le monde au Vambora branché, au Talarabiso. Maman Adel Yombona association naïe. Maman Adel Yombo, Azolé Sabana Bandundu, Bana Bitiki, Bana Boakama, Maman Lisa Rabango. Chaque samedi, faut tenir sous-bois. Na pesi mote na mote maya Maman Bena. On a pesi mote. Na Kinshasa na Bandal Kaming Tazozon États-Unis. Merci beaucoup à tout au Talarabiso. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.